DGTV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Grand merci, bonjour et joyeux Noël, bon an à ma famille, surtout partout dans le monde de Sikabozali. C'est votre humble artiste préféré, présentateur, la merveille Mobutu de King. Babi Mobali Mobo, il y a bien, il y a Pembe, il y a Bougar, le Golabino. Merci Nabino surtout. Je crois que les lots Zali Bongo, les 25 décembre, ils ont Bongo Noël et na compte à ONG Nabiso, Balobi à la grande dame mère d'Orcas, depuis Londres que je salue. C'est là où qui se repose la confiance du roi. C'est là où se repose la confiance du chef quoi. Ça dit toza tobaki ke toza na compte ya batu o tozolia na bango babengi bashege toujours na souci o azala nango ya kokoede batu ya o bazolela ya batu presque ebele tolobaki ke non musala o lelo tokolia na batu o tobengi bashege ezaka pona biso moko te ezape pona batu nyonso to basungi biso vraiment na musala balambeli biso service traiteur ça dit balambara bien. Et là, je profite pour dire un grand merci aussi à la grande dame parce que Azama maman bazana mute mamune ne peut boboto makasi. Donc mutaleki na boboto azalité quoi. Là, je profite toute la famille qui n'a pas banyo surtout à Mbote place Bazali mère d'Orcas. Et là, je profite aussi pour dire un grand merci à l'homme, les patrons de l'air patron, les boss de l'air boss, Balobi Noël Machuda Tawaba depuis France, Paris t'appartient. Parce que dans le Western Réunion, merci à toi et puis la famille depuis France. Et grand merci Balobi à mon grand frère propre Babi, à Tikarangaïté, Vincent Bouzam Balobi. So une réception et bâtonnet dans film. Alors tout ça bongo na service traiteur na biso batu basungi biso. Babi balambi donc o biloko ngamono na liété mais déjà na tondi nga parce que tsunga wezo bima donc na habité quoi balobi tozana ba mama penza ba eda ki biso service na bango ba aider biso vraiment du début jusqu'à la fin ba lalité na souci kaka au maire d'Orcas la grande dame azala ranango pona batu o bazolela pona batu yo bazo nyo comme batu bazo kemba mais cette fois-ci on a eu le temps de signer avec bano bobenga rabashege. Bano babinga rabashege donc on lelo pendant na bashege. Alors awa tozana service traiteur ezabongo na commune na Kinshasa esika oyo balambela ki biso mais tozana yemoko nanu babile numéro 1 maire na biso azali awa donc na biso batu bakotima mambo donc suka na charge ya kosakana te. Bonjour. Bonjour. Boni maman. Malam. Mais sur la biloko na bino na liete mais déjà na mitondeli. Biso lambara bien. Et avant tout, joyeux Noël, parce que au Pessano Batu, au Baolanda, au Pessano Bambote. Na Pessimbote, na tonton Mobala Pembe, Mbali Kitoko. Ayaki na biloko bien to lamba. To lamba to zaba mama to sepeli. Abiki alambeli balambi pona bashege. Na sepeli makasi. A continuer ka bongo nzamba opambola. Alors que la grande mère d'Orcas a Orlando depuis Londres, parce qu'il n'y a pas de idée où on est potolier na bashego kolobaneni. Aza mama malamu nzamba pambola e. Baza mingite, o mwa mutaza na lekaniska binsambo na e wale sa bashege. Nzamba pambola e apesa ya mingi. Pa a continuer ka musala zo sala. Ya opesa pa roboko la bashege ya malamu nzamba pambola. Là ba otiko yo ka mère na biso ninga lobi. Nzambe a continué toujours pour la mère d'Orcas la grande dame parce que l'initiative Oyazui parce que Zaka OET déjà bon on a presque ba action et belé na sala parce que on a vraiment représentant numéro 1 il y a ONG donc ngamoronde mutubomona o la merveille na bino bomoni ke toza vraiment pena moi na bango awa to marché na biso balobi toza na Obed toza na babi cameraman na jeune aboya lisumo ça dit cameraman mobi ya Bogar Aboya Lissumo, bonjour maman. Bonjour maman, papa. Boni. Bien. Les lots Toyota la bino, c'est pas na bisote. To sepeli makasi, to sepeli makasi, merci na mutazili kanisi oyo. En tout cas na makasi biso to zito lambi, nzambe pa bakisa so makasi wana, to kotie pe ko lambela ba, po to lambela bango pe boeza pe lipambo lipo na biso na muto pa bimisimbo. En tout cas na pese merci makasi za mingi te pe na muto ke zo likanisa bongo batambongo be to yebi, bazala makanisa bongo te na sepeli pe na likanisi na e. En tout cas na lambi wana motema moko na lambi na esengo nyonso. Po wana pene na lambeli bango bongo na yebi ke litambolé ezali na sepeli makasi na grande dame na sepeli pena na e a continuer ka likanisi o. Merci bonne année na e Noël na sepeli meilleure vie. OK, merci la bosi ko kandenge mama lobi vraiment alambia on a monté mama ko et na monté mama ko o ya lambeli
alobi alambi yango parce que yebi ke bashege balelaka mpe mingi baza na nzela eza na ebele oyo baza na bambongo bazwa likanisi wana te ma ye mwa azwi likanisi ya koede epi ya kosala epi bango mpe balambaki service oyo baede biso. Je crois que ke baede biso bazalaki vraiment au four et au moulin ya kotravailler pour na souci mpe kaka ya bana wana ya bashege. Et là, je profite pour dire un grand merci à toi aussi, la grande dame. Babi Kolembate toujours, balobi lisu likola lisu, avec la merveille, tout est possible. Donc, toza wana quoi. Toza pena molambi mususwa azobo ya kutume. Na biso basala ipena équipe nationale. Donc, n'habité. Bonjour. Bonjour. Comment nani maman? Comment na Mishika? Ok, maman Mishika lelo to moni service na bino ba rendre biso pe service ya kolambela bana oto bengi ba shege. Parce que non on a lié mais na ko se rendre bino presque beaucoup déjà na suka na mitondeli déjà na coin kuna. Alors elo ni okikolo parce que la grande dame azolanda depuis longtemps. Ah on ngana lobaka ke na sengi merci. Pamba te idée o azui eza idée mo ya bien ebele bazwa idée na te mais azui kanisa bien famille na été elo morte asepela na banana atindi pe na mbongo to lamba. Yango esike eza na pese ba grand bisou. Nzamba pambola pese su ya ebele lisusu. To sa sumba sima koleka oyo. Bonjour papa. Isalinga ko tout on a monyo na bi na mama pa lambi. Yepazaka na kati ya service traiteur oyo. Nga pe nazaka na kati ya service tosepeli mingi na likambo oyo osali tosepeli mingi na likabo mama asali moko te na mboka oyo mpo na mboka bato ya mitema mabe baleki ebele mpe topesi ye merci mingi akontinue ka mosala na ye ka boye ayeba bana wana ayeba mpe basi banzenge bali bavebe akanisela bango nzambe abakisela ye ebele likolo na wana. Ok, là, boki nenge mama lobi apambola toujours mama Dorcas et na initiative pe na likanisi o ya zui ya kozala vraiment na mutema wana ya munene ya kosunga bande ko bazolela parce que on est toujours ensemble avec tout le monde. Balobi bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne bino YouTube Arsenal des artistes télévision balobi esika o bokomona babi même yo za na besoin ya ko aider benga biso na ba numéro wana o ils affichés à bord de l'écran na bino et te remettre même à contact na mère Dorcas Azan à Londres. Alors bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne Nabino Babi chaîne de polémique à rater quoi. De chaîne ma qui toko wapi donc ça dit bon na ba pondu ndenge bazolamba bazobalola ba pondu na ça mais problème eza na yebisa onde le boko Jésus to ya Marie ya nemu tezolamba yango. Donc Babi grand caméraman toujours Obed au four et au moulin. Azo salaka musala ndenge to mesana babi pe ake pondo non allié mais déjà na tondi de ce qu'il ngola que na wali ali sauter donc na tondi déjà na sengi merci un grand merci na batunyo surtout parce que ba aider biso nzambe a continuer toujours ko pambola bango parce que toza toujours en famille balobi la série continue toza toujours wana bobanga na binote quoi bobanga ti balobi 2020 o tozokota eza ani ya ba action presque aussi sous ebele. Et 2020, vous continuez toujours à s'abonner parce que Arsenal a une fois de plus. Et grand merci à toi, mon réalisateur privé, Balobi, patron, Bogos, Moroboye. Réalisateur Azana caméra au Lula Yomoko. Un grand merci parce qu'il a aidé Bissou Azapé toujours au four et au moulin. Un grand merci, Balobi, Abotama Lelo, LCK One Love. La patronne Balobi Christelle Lola Babi anniversaire naïe vraiment ils lelo One Love donc Balobi One Love quoi Christelle Lola moi si ya pembe à côté sakangongi nanda côté je te salue aussi Babi obutama lelo joyeux anniversaire joyeux Noël nayo et Nzambe a continuer toujours ça dit abattre le tino mokolo kosimba nzete Balobi tokutani na deuxième série. Bake katina kolombo. Benga ki. Kasumuti na kidabu. Vita.
makasi na biso te eza pe na makasi na ngai pe te eza pe na makasi ya moto songolo te eza pe na makasi ya nzambe oyo apesa mama mombe motema malamu na kombo ya mère Dorcas grande dame oyo aza na Londres nde apensaki ke non lelo tokabola mwa loso mwa fufu mwa musuni ensemble avec bino eza bongo te na préféré na atake boa muke na bike ba msusu ba ko bobetela no mère maboko ouais sur cette ozaki boye boyoka s'il vous plaît boyoka nanu ngai je crois que lobby ezaka po na olia te mais ONG na biso eza juste pe to mona ke bwana ba génération nyonso tout génération zani to kozwa entre bino 4 ou même ata 10 personnes au bakoki kozala pe na charge na biso comme si to otangisa pe bango nchiki pourquoi tango zokola otanga pe oza pe na mwa mayele malgré tozolala na ba ndenge to yebeli bino o comprendre ba face wana mais na bike bo appeler le bo pensera pe na avenir na bino eza bongo ti alors maman a Olanda bino ayoka pe onga na oloba je crois après ka kolia tom so après une semaine de mesana au monanga to roya pe lisusu po na ko trier quelque ou ba to bo pe bo banda otanga pe nchik na cadre na biso et bongo te alors naza penga moté prophète azana tana parce qu'il pas apprécié pas les ko zelanga mais prophète na bito comme ça ou pas mbola bilo le quoi yoza no pressé et oloba non na pesi bino nanu mbote nayebi ke eza na mutu moko te asuataka aza na vie oyo azali seke eloko na kosenga no na bino premièrement eza ke moko na moko aluka ayeba nzambe na bomoi na ye soki otie nzambe na première position oza na facilité mpe ke nzambe wana asala bolamu moto mokili akoki kosunga akoki kokoma limité mais nzambe aza na capacité ya koede yo koleka mutu mais na olinga ke na mo ona nakoluka nasambela awa vi na yo soki nano opesa ngo pa nzambe te luka na moma oyo opesa ngo pa nzambe parce que tozoki na batan ya suka nayebi ke déjà oza na âge oyebi déjà mabe na malamu okanaki te ozala awa ezali mpe suye na te ke okoma na vie oyo ozali. Il y avait des réalités aux Mabota, il y avait des réalités, un souper par Bakoufa, un souper, puisque on revend la paix, loba ou loba, les locaux aux Ali. Mais nous avons dit papa moko, oyo aboka kamudité ezaka ensemble. Oyo azana capacité à koider yo, puis à kosunga vina yo et c'est la malam. Yo mo biso to yé. Tout ça spécialité. Tout ça pe le quoi yopé. Mais ça m'a passé biso ngulu tout comme auto sali. Ceux qui ont limé le kanzambo wana azana capacité à se le faire mola. Qui asa la peo grâce. Nyos oyo et le kanango. To lina biso wa to mela que quelqu'un au kanzala. Na liya ki minaki sunzala. Mais oyo zo siko et l'équipe le rakolia. Ils ont capacité à koida ko ti mukolo okufa. Si mukolo yesu akoya oyo zo siko e ko ideyo. Na za minga ko la pa na biote. Tana fani awa na ki pasi moko. Mais nabi ke nzamba usab sukasi. To ya lisusu na oya. No ya lisusu. Ngapna za oza batinga ke na osala. No ya lisusu. Mais lolo osenga pa na yo bomo na yo. Pesa ngo panzambe. Zamba na ako changer vie na yo. Akupe ko na vie ozali pe akupe sio. Nabi ke nzamba batamine nao. Isana bata vie ya malamba zali ao. Inabi bata minene basa ba garçon minene batoma bien bazali ao. Mais il y a une condition à makambo okutama nango le komi négligé te. Ko comme on espère candidater ba unité. Ko yina batute. Ata batu solo mabe limbisa bango. Joan Nzambe na pas position, Nzamba na osunga yo. Amen. Amen. Est-ce que vous avez pour y avoir Yesu na vie na bosozali? Vous avez pour y avoir Yesu na vie na bosozali? Tsa le bogo na motema na tusambeli. Na nangani na osambela. Kolo Yesu. Na yepa na yo. Na kokate. Na zana bere. Na linga kina za ona sate. Mais le na yo kilo bana yo. Na ndimi. Koyambo na vie na ngai. Lokola mobikisi. Pe sauver abo mo na ngai. Lelo. Na lingi ozwa vie na ngai lokola papa nzwa vie a mwana ye. À partir lelo.
Na lingi vie nanga changer. Côté la bomo na ngai. Transformer ngai. À partir de lelo. Bomo nanga comme libre. Na yambio. Na vie na ngai. Na komo na Yesu. Amen. Kanga mission ensemble sur. Kanga mission ensemble là. Zambalola natiki bandeko nanga mibali baleki pe bato bazo encadrer bandeko oyo. Nebi keza facilité na kusangisa ka bato ebele boye. Pona ko encadrer bango eza facilité. Kolo Collier eza bien comme mela mais oyo tsheki biso akiri yo to sa sikoyo ne yambisi bango Yesu ndengo sengeki na sala tika te bana oyo tango to yaka lisusu to kuta makamusu ya sika katne sika oyo na longoli oyo nyoso ko luka et combattre via bana oyo parce que oza na venir ya bato belé awa oza na posa oza na bolamu na bana belé awa mais na osenga na yo Yesu nanga assister esika oyo assister bato ba kama bango ezami bal ezala basi na sengi kimia na yo etika la likula famille oyo pe bandeko nanga na kombo na Yesu amen Bethlehem sur ma question zali Yo,
Un grand merci parce qu'on est toujours là, tout ça, compte il y a fête. Nous que la fête continue, je crois que Bozomona Banandenge Bazolia et puis Bozomona Ndenge, Biloko Zokabouana et puis Colombe, à ça la paix Moussalane comme il faut. Et puis Maman Mokaboli, pas Zawana, Maman Mokaboli. Tu prends aussi ça et un grand merci aussi à la grande dame, Maman Dora Babitane Biloko Tikali, donc. Toujours na souci à Moussala ou tout zaki nango ya Oliana Bande Konabiso. Là on est ensemble avec notre réalisateur Abed Babi. Toujours au four et au moulin. Donc on est là, on est toujours en famille. Tout ça na Chris. Babi Chris mon andako Babi. Mon andako donc ben impression na yo. Les lots tambona président na yo. Tamona président ben impression par rapport à ba œuvre ou la grande dame Azosala et puis Azolanda yo. On a passé vraiment beaucoup dans la grande dame. Vraiment, bolingo vraiment yango. Bolingo. Muto azala beauté makibo maman. Yango nde mutela kisaka à travers na ba geste. Bi bezo bala biso le boko ezo pesa. La main qui donne, c'est la main qui recevra. Vraiment, nzamba pambola yo. Asunga pena ya mingi belé. L'impression nga izaka et loko yo vraiment na ndeko to salama et silaté et continuer sous fungwama au-delà même ya makalis au place yo na no comité menzambe a comme ça yo et vous appelez malade. OK, merci. Là vous comprenez c'est Chris Babi bientôt bon mon na film et cible acteur moko sala honneur na kata groupe na bino cinématographique Arsenal des artistes. C'est quand to lo bana bino bo s'abonner bo moni bana pe bazolia chef ça va? Ça va bien. Oh il est bien. Otondi et bilo ebele bo ya sepende na mkwale onde tolemi. OK maman ba olando wana mère d'orchestre la grande dame yem ta sali po bolia bo oloba na eni kala caméra première étape na apesi no merci na don o asel biso na don asel libino yebisa bango pe ko wana mona libanda penza na benga ba fazer ngape nazaki fazer seconde na ngomo pa na centre na su fazer ati. OK c'est bon tozapi awa olio toki boy nale na toki na sepeli o asali biso mama bien un jour biso be to koma ba to raisonner to sala pe boy elo nga lobika ya mwana na pesi yo merci ya sala la biso to sepela. OK là bo tu ko ka ndenge ye moko pe alobi donc alobi ozo JT hein. OK c'est bon toi tu as yé pas zo qui non te ozo JT hein moi yango donc tozana kati awa na bango nyonso to bomoni to kotambisa ka micro te parce que bomoni tozana bango balobi mère d'orchestre toujours la grande dame en action ninga tozolo bomoni fondation parce que ya ONG na biso ba bibo benga biso na ba numéro wana bo contacter biso tozala toujours là pour na bino bo aider ba ndenge bomoni la grande dame azosala bo aider na ba motema mobimba bo aider na volonté pe na makambo surtout. Et là, je profite pour en dire un grand merci
à toi la grande dame et puis à toute la famille. Donc on a fait Sibino, merci. Tout dans la série continue toujours à Bed Babi Machi, donc on est toujours ensemble. Babi t'as tous belé à moi puis Babi ça fait ça micro et ça quoi. Donc merci tout à la prochaine. Vous continuez à s'abonner toujours dans 4 site Nabino Arsenal des artistes de télévision Eska au Boromona Makambo Izali. Alors yo posant besoin ya rosala ba art oyo benga biso na ba numéro on ezana siwana pour remettre pas contact bien to solo la kitoko et aux ala bien.